Buzz.com. Lelo toza ana commune Yangaba wapi oyo tozo kokende kotuna baimboka vie sociale Yangaba ba vivaka ndenge nini. Toza précisément sur avenue Université. Oyo uta banda boulevard du 30 juin côté Sendweti et Kendati Campus na coin ya Bindungi. Et on te kotuna bana mboka ba vivaka ndenge nini. Est-ce que mai na courant? Eza bien sécurité eza ndenge nini ba jeune batanga rato batanga raté. Et on te kotuna bana mboka ba ya no la biso. Mbote maman. Ah toza na Ngaba. Croisement Université avenue Bindungi. Vie sociale est bien côté bon, vie sociale na biso to vivre chacun pour soi na ndenge na biso parce que c'est comme son de ba konzi ba bossa na commune ya Ngaba. To vivre na biso na ndenge na biso kaka. C'est-à-dire na ba plan na bango ba projet na bango ba gouvernement tout ça nande bazo bongisa mboka. Bon et pas na biso vraiment to bénéficier na rien elo mongote. Prévenir au mona ba salité ma boulou par-ci par-là dans même libosa maison communale. Okuta manzengelemo et salami on a lisusu donc. C'est un phénomène moi bima retourne Ngaba ma boulou a minene on est na ba prince. Non yango ndera to benga manzengel ma boulou ana. Soyez la maison communale au Mona, boulum sous sa menée, on a même pas le conducteur, moi, va rouler bien ça. Bon, il y a de ceux qui étudient, on va t'en Bazali, on va parler de la possibilité, on peut avoir la possibilité, Bazana Bangoka, Nengoana, Bazo mi peut ça beaucoup plus na moi, mais ça la m'a beaucoup. Merci papa. Ok. Mbote maman. Ah, ton avant-point. Avant-point. Vie sociale Ngaba, ah, bon, tu vas en déni. Ah, pour la grosse, on a un hôtel. Donc, bah, derrière, il y a un zéla et début nango. Ah, courant, t'es. Courant, ils athées. Ils athées. Ma écoute, tu as souffert pour la maille. Rien, maille, a sauté. Encore l'eau. Et tu l'as par hasard. Mais Kotanga bien. Ah, Kotanga bien, parce que Kotanga te. Ah bon, bah travail né côté né mal au salandé exact. Que papa toujours salaté, bisopé bah jeune totangi classe mais musalandé vraiment exact. Ah mais t'as bon t'es au côté tout bah tout mon kuna ah bah bengi bah numéro on coûte les canons ah mais atato to bengi so bango oh to zuya ti to ko mape tongo ba ina bango ti soit 7h 8h 9h nde ba yi kaka ngwana mais ah pour na makamba ba policier kota biso makamba policier te ba ba dirager ba to te kanzela ba to moto soki donc moi qui habite mesa do ba raté intervention ka na retard on dirait ba yeba na bantu wana ba sala ba kafana ba se ba couleur ah ba yeba na bango il y a des retards on dirait ba banga bango ba dirager ba to te kanzela ya ngona ba bote ba maman pour bote ba mongo no soki nini. Bote mama. Ah, biso sana toza pasi papa koteka na biso komonde toteka. Kaka kobengana na kobengana. Moi toteka na moi tongo moi se pusani moi to pusani to kimi kaka bongo. Moi to kimi. Bato mona pasi na basoda na moya koleka desa na pokwa desa. Siko musani tozo sala. Yango papa matona iko futa courant ku papa maman courant tona iko futa bien. Siko courant comme na 32 000 francs courant. 37 zo koma.
mai pende mo kuango pe to lala kana ngote te koma lelo eye eketeni eye ekatani ku evanda ndenge vanda kate gaba to koma mo lili to sasuna courante batale la toli kaba courant oh batale la toli kaba courant e bongo mai nde mama ya koloba te mapabala nyo se tonda na mai babala nyo se tonda na mai balabala propre zate ye batale tango bazawa bazomona te modele to zomona passe na babalabala mai ebimaka ba pompe te ba pompe nyonso mai ebimaka te koma otoka mai kaka na butu mai ya kaka na butu botoki mai bongo soki facture tala facture mbula talo ematiti likolo sécurité ezali bien sécurité toza yango te soda soka yoki kuluna zala akoya te soka yoki muyibi aye mbangu mpo balia kope na ye soka yoki kuluna za wana soda koya tobengi soda nakende kokufa kasoka yoki bamama bazoteka bamama bazobunda bazosala mwa discussion ye mbangu mpo ayebi kasoda kozwa mbongo place wana mpona nini mosala bango baponaka mpona kokengela peuple yango bazokengela te bango bazaka na posa ya mbongo eza malamu te papa kusudi kama kotanga koloba neti ozali tala batelemia babengani bango na classe kokota kaka bazokota bakoti kaka boye babengani tata mbongo mpe eza te premier trimestre bazobengana kaka kobengana bana bazotanga bien te tala bana omoni batelemia nyonso bauti kobengana bango tata misolo tokozwa tobikaka na koteka mpe bamingi toteka te tokozwa mbongo tokotangisa bana wapi papa bosunga biso te tata bino mpe botangaka bongo baleki baza na sila bakotanga te mama mbote tantine mama boni mama pasi kaka taka ndenge tofai na bakwebo basoda epai konyokama epai oteka densa basa aye kotelemela yo babotoli biloko ekei pasi na pasi social awa bobimaka ndenge nini vi na biso ya pasi moi kura pasi mai pasi tokomi kaka lokola bato ya mboka soki bolobeli biso likambo oyo te pasi na pasi ebongo bana bazotanga bana koti lelo kelasi ofuti babengani bango oyo bafandi na ndako nafutaka mbongo nde mpe pasi mbongo pasi bana yango batelemi oyo babengani bango na kelasi ebongo sécurité ezali sécurité ezalaka te boza pembeni ya sous commissariat bakobenga bango ata bitumba ebibi ata bazoboma moto bango wana bafandi bakongolaka mbongo eloko eza te sécurité eza te leta alobela biso likambo oyo setu ngaba ebongo nzela ezali nzela pardon babongisi lelo olobi ekatani mabulu ambutiage elobi biso tozali awa merci mbote mama mbote vie sociale na bino ya ngaba awa bobiba ndeni mpo namoni awa boza na coin eleki boke koteka na wenze me boza na coin vie sociale na bino eza ndenge nini mama soki toza na coin mpo kaka pasi makoki mpe ya kokende okota na wenze eza te tala yango kamwa dikwanga yango kaka yango na mesa yango wana tazovivre nango kaka bongo kota vie sociale eza pasi mpo nini courant toza nango te courant soki 36 000 sikoyo mbongo eza te mai ndenge moko bakonzi batalela biso likambo oyo na o biso toza na mbongo te basunga biso bayeba kobongisela biso monta ya facture ya courant monta ya facture ya mai po tokoka moye ko vivre ata na mai ya pamba ata na mwa lotiliki ya pamba to mona kata ko mona pamba lele koya sima mikolo misato eza te lobe koya sima mikolo mine eza te siko facture 36 000 tokofuta ngo lolenge nini topesaka kaka mbongo biso tolalaka mulili abonnement ngo toyokanaki eza boye bakonzi na biso batalela biso po biso mo batu tovotaki bango pe basunga biso na nyonso po biso pe tozala pe malamu tozwa pe moye ya kobokola pe bana lobi pe na tongo bakoma pe lokola bango na suki kaka ndenge wana bana tozofuta mbongo futi muke okay tango ozokoma kaka na ndako ye pa ye donc batalela biso likambo tango tozo sécurité eza te mama eza te oyoka bokovanda kaka muke boye o babeti mutu kuna
bokovanda kaka muke boye o babotoli mutu mbongo kuna donc soko bimaki ozaka mutema likolo po ya kozonga bakonzi batalela biso likambo oyo surtout ngaba batalela biso yango penza namoni obandi awa ozoteka namoni sava yaya soki nateki te sikoyo nakosala ndenge nini yango ekoma soki oluki bana balema tembele soki nateki fufu te bana bakolia nini mibali salaire ezaka malunga te soki azuka mwa safu eke na ndako eke na mai eke na kura bonga soki nateki fufu te papa mama tokolia nini vi ekoma pasi mbongo ezomona te yango namoni tobibwaka na toboka fufuka boye po tozwa batembela bana bana ndenge ozoteka boye bana bazotanga ozotangisa bana papa asalaka papa azosala salaire ezokoka te papa bafutaki combien yaya eza sekele ya ngai na mobali na ngai nakokolakisa salaire ya mobali na ngai na miso ya bato te salaire ezali moke so tofuti ndako tofuti ma tofuti kura mbongo esili bana na klase kobengana bana bakokende lelo babengani bango okende lobi babengani bango ngai mpe oteki mpeka mwa ndambo oke kotika soki opesi lelo lobi babengani sikoyo tosala ndenge nini mama mbongo eza te basaliere bapapa ezokoka biso na bandako te ezokoka te tozovivre vi moko ya pasi tozovivre soki biso bamama tosala mayele ya koluka boye te mbele tokota bandako papa azokende mosala azolukaka na transport mpe na maboko ya mama ye mutu azokende kosala sikoyo tokosala ndenge nini soki ezosali boye te bokovanda nzala po salaire wana papa azozwa ezokoka te kolia du premier au 30 tofuta ndako tofuta mai tofuta courant totala bana na classe donc tozokoka te malade ya bana tozokoka te eresima tozwa mayele oloki orezuka mwa eloko tie na mesa mpo oluka mwa matemelo tosunga bapapa malemale soki boye te mbele tokota bandako mbele tokiba mboko muke mpe etikali muke basoda baya kolanda basoda bakozwa mbongo na tongo bakozwa mbongo na midi bakozwa mbongo na pokwa biso mwa toteka eza te bapolisier oyo basusi ate ezali bapolisier bazwaka mbongo mokolo moko mbala misato soki bopesi bango te babengani bino kaka ndenge wana mama tozovivre kaka vi kaka ya pasi kaka ndenge tozosuete nde babongisa nde basalaire bapapa babongisa nde basalaire bapapa mpo biso mpe bamama tomona mwa mwaya kopema tozokoka te merci mama biso nzela bakonzi babongisa biso nzela mpo nzela eza te minerval pasi bamama bazoteka kobengana neti ya kari nde babima boye baza na kati na pokwa babimi libanda kokima basoda kopanja na ntango baye bazwi mbongo na midi bazwi mbongo na pokwa bayesu bazwi mbongo nzela eza te nga natanga ana lisalisi ana tanga lisasi na mini kongo minerval cher bakonzi oyo baza na posa bamama bapapa bavote bango kaka mutu baya basalisa biso biso mpe toza bakoki ya kovote bango sécurité ezali te ata mokie dernièrement kutu bayeco kobwaka mwana bebe awa na kama awa na kama ya tinel bayeco kobwaka mwana na bakundi epeka wana po sécurité eza te tosenga bakonzi babongisa biso sécurité eza te nzela eza malamu te mbula so ebetya ebale nini bwatu kuta kokoleka nzela eza te tosenga na bakonzi babongisa biso nzela eza te ifaa nzela pena nzela eza te sombule bani opesa oyo baolanda yo na minute oyo na bamboka bapaya message nini opesa naotyanga na message oyo bato bazolanda biso oyo baza makoki ya koya kofutela kobongisela biso kofutela biso oyo baza makoki bakanga bamitema te babenga basoutenir biso na makambo ezoleka na bindu na ngaba merci mbote mama tozawa toala ngaba biso sela abo vandeni est-ce que yo tangaka nga tanga te otanga te po ani mama makoki eza te papa mpe asala te na tanga ndeni soki toteki te moya ta yali eza te donc moto aza na makoki asunga biso mpo totanga moya atanga eza te tovivre na pasi na nga bakuta eloko asala eza te merci yaya dieu aolenga aza nzala
vie sociale alobela yo ya ndenge nini te misala eza te ndenge toza boye toya bachomere totangi baplace ya kosala eza te bino bakolo bozwa bakisi na bino bovandela likolo ya ba moya kodeplace eza te moya moke ya kozwa mosala te sikoyo biso tolobela bino nini tosengi kaka keno bakompanie eyela biso ebele toza badiplome ebele toshome tokoka kosala me batata oyo baboti biso bana batie biso na classe otangi tosilisi classe oyeboye place oyosala bademande kutu barepondaka yo te plus de 10 demande ata moko kutu barepondaka te oyo kaka suivre tolandela tokolandela ti wapi omoni te ebo sécurité ezali sécurité vraiment sécurité eza te na côté ya la police sécurité eza te la police elala nango bakuluna bamenace batu babeta bamezo ya batu donc ezala kutu zwa quand même koteka ya bamama ekoma pasi ntina 22h policier aleka kozwa bambongo ya nini esalemaka te toza mal à l'aise toza bien te omoni eza bongo toya mal à l'aise bino bato bokomaka kuna bopetela bango badoléance oyo mpe balandaka biso ere moko toya mal à l'aise. Merci papa. Mbote mama. Mbote mama. Biso sela awa boviva ndeni namoni ozoteka mapa na yo ba mapa yango etangisa biso dosisa ba classe. Alobi moye kuta kolobeza te yo moko yebi. Lobi ke mapa to bandaka yango ti banda Mobutu azalaka. Toko teka mapa. Kati mapa o tango to bandaka koteka ezalaki boye te. Sikoyo komi penza pati batu nyoto bakomi kaka mosala ya mapa mpona ni mpo misala eza te lokola misala eza te bosunga mpe bana oyo bazosilisa baklasse bazosilisa mosala eza te ekomi kaka soki basilisi classe mosala ekomi kaka bakomi badepositaire ya bamapa sikoyo mosala etikali kaka na mboka kaka mapa bakompani kuna ezali kaka bamikolo bavandela kaka bana mike moye basala eza te kaka bango et en plus la police est zone nyoko la biso. Les zones au moins la police à quelques mètres, bazo yiba policier azawana. Si comme ça la police est zani. Kako Congo la ba 200 francs. Mikolonios ba 200 francs, bazo tia biso mal à l'aise. Si c'est comme ça bozo ki tabiso na mboka, bino botika la. Ka bino soki bokotika ko vivre na banane. Po biso to mona. Banane yango wana. Gouvernement. Asali nini? Gouvernement de mutu akokozwa entete akokozwa badisponibilité nyonso ya bato oyo ndenge biso tozali tala bana bazosiome maplome ebele ezosiome na ndako mosala eza te yo kanisi kuluna wana mpona misala eza bamikolo bavana nano bana bango bazala na poto bana biso bazali kaka awa bazozongazonga mibali bazokufa misala eza te mpona susi okomona kaka mosala eza te atie susi akobokola bana ndenge nini ale okomona bamalade ekomi kirikiri batension badiabete banini kaka ndenge moko yango namoni biso totikale baveve ebele na mboka oyo soki otali bien okoti bandako nyonso kaka baveve na baveve baorphelin na baorpheline kaka bongo bana bazotanga wapi bana bakotanga ndenge nini lokola ngai oyo nazoloba bana basilisi misato université mbongo basilisi kaka na tanga Kabila na tanga Mobutu batanga ka mwa malamu mais awa mwa ete bazotanga te po komi kaka batarif penze komi kaka ya likolo mwa eza te bazotanga te sécurité ezali ça toza na insécurité po kala ezalaka batie la police basala lokola patrie na bango ekomaka na butu bakongola bambongo wana nde patrie na bango mais ka patrie comme tel que na minute oyo lokola ndenge na kristi mapa omwana na teki te baye basushat na bashat toyebi te bodifferencie biso basushat na shat eza soki ndenge nini ese biso toyaka koteka mpona basushat na bashat obi eza ndenge nini yango wana eza banzela eza malamu banzela eza bien te surtout biso koto na ngaba tokóma na bapoubele ndenge eza na kote ya kinga sana eza nango dongo ovandi mopepe ezokota kote oyo mopepe eza te basalite eza mingi bacourant okomona etelemi bamai bapompe eza kokufa mai mpe eza te quartier lokola oyo mai ekangami na minute oyo mai eza te
omona ti air moko bama eza te courant mpe eza te koma adolescente toza na quartier baoba toza na quartier baoba courant ekoma lelo lobi ete kolia bino mpe boliaka lelo lobi olali nzala bango gouvernement bino bato boza likolo boliaka lelo lobi bolali nzala ndenge moko mpona biso tokomi de lesage lelo courant ye lobi oye te lelo okokolia lobi oleka mapa ete bino mpe bozala bomo. Mbote maman journaliste. En tout cas, ngai nana se présenter na nous. Nga komo na nga Guy Maniada Nzala Lemba. Naza artiste et comédien na groupe Les Rochers, ya Fidèle de Castro Batudila. Alors naza mwana ngaba lelo toloba ngaba c'est Canada. Mais nga za mwana ya Panzi na quartier Louis. Na Panzi biso lobara Panzi vient na biso ezande Washington DC. Donc pour la vie sociale oza na ngaba vraiment ba conditions très précaires. Batu jamais ba vivre na ba modèle oyo salité za mingi batu ebele liboso lupangu alongola sachete akombola kate baoza ba sachet ba boka na ba fulu batu ebele so mbule becho mwa ba fongoli ba maya wese ekomi koleka yango zo causer ba malade ebele na niveau ya ngaba donc ba typhoïde ba malaria ba bloc ebele. Alors ngai étant qu'artiste naza éducateur ya masse na koyebisa batu to baza bana ngaba ngabe zaki commune mobo na kale zaki na baterrasse te ngabe zala lokwa kingasa ni bazelo zala ke belé biso koli na ngaba to banda mona ndenge ni to saka na mabele mais lelo oyo eza difficile pour mona bana mikyo ya biso basaka na balaba to basaka na lupango po mona na lupango kuna ba préparanien na ba balabala mbula so ebeti ba niezo leka donc esunga vraiment te yango wana to repesa charge nyos tu na gouvernement te gouvernement président gouverneur akoki koya te liboso ndako na yo akombolela yo moko na faut na conscience wana donc faut na changement de mentalité pour que ngaba eke liboso so totali makambo o netele kana ngaba mai c'est un peu bien mai bima nango mais courant de vraiment wana kubalungwa na bango basingala bango asinelo bacha parce que comme nango ka ba biloko moko boye basinga pamba to omona courant ya na 1h 6h du matin kei. Après 3 jours, après 4 jours, on est sous courant. Mais aussi longtemps, on a fartir, on consommer, et puis on a mais malheureusement, on a une loyauté. On a biso bataille la biso na courant na ngaba kanga besoin à calme. Et le soto comme on a criminel et belé ba voyou parce que ngaba éclairage public exaté. Ba point belé za trop na molili. Donc moyen vraiment mutu na buta tambola kota ngaba malamu exaté. Lo baka ke yo moko so za mukolo ngaba ndo kota na kati ngaba. Donc bon, pas à 100%. Si les 100% ya mabeba ndo sala malangaba, en tout cas bourgmestre na biso sali makasi na ba société za ngaba ba réduire to wana ya ba criminalité na ngaba. Lelo na rolo ba ke ngaba eza commune moko boye o ba tebele ba komo okota. Donc to ya ki banditisme et kiti. Donc to na rolo ba ke nyo société. Et quand tu as 20%, mais 80% déjà ya bateau baza conscient, ba komo sala ba misala, ba komo sala moi ba bloga mikem moi ba métier. Mais oui, bien sûr, bana bazotanga. Mais là, on reza kake, mikolo, toza mikolo ba feti. Bana bazotanga na bango, on a so futi minerval mutio, on a ba bengani bana. Même na ba école à l'état. École à l'état jamais ko bengana bana. Po bango nde bat bazolo ba ke bo tinda bana ba ke notanga. Alors on a vu auto mené na kata ba commune na biso ta ba banlieue. Jamais bana so ki ba otanga te ba ozala toujours ba voyou. Mais nga la moni ngote nga kutu mwana nga na uto côté Salem Maniada, uto côté Kalaming te na classe. Mais après 2 jours, il y a rentrée scolaire, il y a des gens qui ont maman. Wana ko tango fele toni balo bagi na ba mena ba sali ngote execution ngona imonanité. Ouais, message on pesa na ba mécène o bazali bana mboka na ba diaspora ke ba mbongo bango ba wasala kuna ba bozio bango bazala ngo kuna ba ya awa wana RDC surtout na ngaba mingi na ba bana ngaba ba zebele ba vera musolo na Irlande ba Flore Nzundu na France ba Papi Maniada Goshen motema ya Olivia na Bruxelles bazali ba toa bazala ba moyen belé ba pasteur Matou Salem na Gapao Tabernacle bazali
bazwa bambongo na bango baya koinvestir yango kati ya mutu parce que soki oinvestir opesi mentalité ya malamu na mutu omonake ngaba eke liboso. Donc na bengisi ba nyonso baza na bamoyen baza bana ngaba ba d'origine ya ngaba baya na ngaba basala mo eloko moko ta bamama nde baosouffrir baolesa biso kala bamapa oyo bamikate batomsono toomona. Donc eza susu eloko kolobela te bato nyonso tu bayebi ke na kini awa bato vivaka na bato baza na étranger mo bato yango mpe étranger so bobengi bango o bino moko na bosalaka te bolukaka te biso mpe ato okemba mais eloko na oyebisaka bamesene baoyo baza na balar ebele baya batonga babiloko moya bien awa bacréer ata bapetite entreprise na kati ya ngaba vraiment eza na eloko moko te kokokotisa mbongo apart baboulangerie na bachambre froide ya mikie mpe ya minene te. Donc basala biloko ya minene pour ke bana ngaba base retrouver. Napesi mbote na Juju Nzinga mama na Bemira Salem mutema na nga moko vraiment napesi ba mbote ebele et puis napesi yo moko be muto poser nga ba question o mbote ba pasteur nyonso tu ya Congo pasteur Mali kumu alunga mbote ebele. Merci. Merci papa. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba imboka balobi vraiment eza pasi mboka eza na mwa kokoso mais ba parents baluka moyen batangisa pe bana baluka moyen bateka mwa biloka mike de façon ke bana batanga po misala eza te pozomoma bamama ebele baza na nzela bana bazotanga te bajeune bazotanga te vraiment eza pasi mingi. Napesi merci ebele epa mama Gidi Bisengo ye mutazwi ba image oyo. Napesi merci na Patrick Nsala ye nde mutamonte yango. Napesi mbote ebele na bandeko oyo balandaka biso kuna na diaspora. Napesi bino mbote ebele napesi bambota trop epa Placide de Jésus esuka oza kuna na Pays-Bas kuna tozomona lokole ya Congo kuna yebi ke yo nde mutovandisi masolo kuna. Napesi bambote ebele epa Christian Ndisu number 1 tara vie nanga na bosa na ote yo zawana Claudia Kovana napesi yo mbote ebele Deshit Mambetu ku directeur ya programme na biso napesi yo mbote na bosanite ba mama ya Jaskin place bozali napesi yo mbote tozomona ba mama Jaskin mama présidente na biso Bena Matuli aza kuna na Londres napesi yo mbote tomona na mbala sima na reportage mususu. Merci.